Alexandra. Nga, Nzamba Alexandra. Nandoto. Naboye, Nandoto. Nzamba Alexandra. Il me fait voir Moïse Mili. Attaque Sangai. Regarde ce qu'il fait. Attaque Sangai Kalambai. Na supana Eboye. Face à face. Na Kofero Midi. Qui encore? Et bon, Marcelo, Marcelo, non, on a mon été, mais je sais que Azali na balance. Marcelo, je sais qu'il y a la balance. Qui ça semble comme? Même demi-pasteur. Qui ça semble comme? Même pas un demi-pasteur. Tu es un prophète. Non, attends, même pasteur prophète, même pas un demi. Qui ça semble comme? Non, non, c'est un aventurier. Qui ça semble comme? Et bon, l'alimenter. Francis, c'est un aventurier. Mais comment Qui ça semble comme? MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Il me fait voir Moïse Mili, attaque Sangai, regarde ce qu'il fait. Attaque Sangai Kalambai, na supana Eboye, face à face, na Kofero Midi. Qui encore? Et bon, Marcelo, Marcelo, non, on a mon été, mais je sais que Azali na balance. Marcelo, je sais qu'il y a la balance. Même demi-pasteur. Joël François. Même pas un demi-pasteur. Tu es un prophète. Non, attends, même pasteur prophète, même pas un demi. Même pas la 4 non, non, c'est un aventurier. Et bon, l'alimenter. Francis, c'est un aventurier. Mais comment vous vous fiez là? Je sais pas qu'est-ce que. Misala na bango. Dokoye babango na bango mana bango. Donc c'est compliqué de comment y babango. Mamakamo zo bimabi o Mike Alamba ya salibo o Moïse Ndiye salibo o nana eza ba makambo o nzamba lobi misala na bango ezo la tsebino bango basali. Misala na bango zo la tsabango o bango basali. Ba yewana nyos basala ba comprendre qui doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Tous ces gens-là, ils doivent se repentir. En attendant, on les met dehors. Et va se repentir. Va se repentir. Mais seulement, il faut savoir ce qui est garement. C'est très dangereux. Surtout ça. Moussa Nanzamba qui est garement est comme très compliqué. Moussa Nanzamba qui est garement, en tout cas, on est comme Gaga, Ngolwanzambe. Je dis que c'est une séduction, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le vrai Dieu que nous servons. Nous sommes en train de servir. Alors, donc Azali, Satana. Giga Satana. Satana. Ça, c'est ce qu'on appelle... Et Catherine? Fellation. Fellation. Ezali sodomité. Ezali sodomité, fellation. Eza makambo eza parmi les interdits na kati na Bible. Soki pasteur aza makambo wana eza mabe. C'est que azali ane pasteur ti. Aza pasteur ne longi, mais kati na ye azali na mambre mususu. Mais c'est clair, ce moment de voir mon frère Mike Salam, mais comprenez déjà qu'il est avec Dieu. Comprenez qu'il n'est pas de Dieu.
Apparemment, vous voyez comme si nous servions les mêmes dieux. Mais nous ne servons pas les mêmes dieux. Chacun là où il est, il sait quel Dieu il sert. Quel est son Dieu. Servir les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est les dieux que nous servons, c'est les dieux que moi je sers. Nous ne servons pas les mêmes dieux. Les gens croient que nous servons les mêmes dieux. Voilà pourquoi Kombeza. Non, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Joël Francis, c'est un aventurier. Hey! Bande ko babolingo mbote banandi ambijele TV mafuta sika to chapose zalingo bino la grande avec un grand G4 na 4 actualité. Nous venons de perdre l'un des grands na kombo ya Christian Kimbukusu, autrement appelé Dakumuda. Azalaki musicien ndenge tolobaka mondain ya mokili, nzambe na bolingo na ya salaka ngolu andimelaka Yesu et apesa vine na Yesu, il a servi le Seigneur na bosolo, et c'est parmi les gens qui m'ont convaincu na repentance na bango. Et azali moko ya bato ba convaincant ngai parce que généralement bato boyoka karano nazalaka na stambola na Lucifer na servaka satana nazalaka bo généralement bandiko bondi melangai ce sont des aventuriers parce que moi qui vous parle na kola na ba curiosité moko et ça là qui tango na bonzambe, et de loin tout ce que je voyais qui brillait ou encore oye bane ko porter comme Jésus, en tout cas na bandaki ko luka ko yeba ko découvrir ko luka ko poussa na pene pene et ya batu ba soi-disant serviteurs de Dieu mais nzamba bolingo soki ta musuko kufa to simba kisi nde tozo mana mitambo mais nzambe tellement za malamu to kutana na makambo moko jibatu ebele bande ko ngana ebi ba dénonçaka na ba réseaux sociaux awa. Ce sont des vrais satanistes et des vrais occultistes. Oyo, ezate ba betelanga non par des révélations, pena ba tak mosusu ngamo na zoa. Likola bisunga sunga, bilinga linga, et quand je dis bilinga linga, ko apprécier en fait parce que na salave na ebisa nzambe na soutenir musala na yo, na soutenir basali na yo, o nyonso za ya bonzambe, moi je vais mettre ma main là. Alors, j'ai approché beaucoup de grands soi-disant, mais de vrais sorciers. Et nabadon onga na sala ezala mitambo oyo ezo ekrelang ba très sérieux problème. Et parmi batuana ba soi-disant ex-sataniste bazana kati. Mais tata o bandeko et a convaincanga et lelo tozo beta li solo na e Christian Kimbukusu le pasteur paix à son âme. Nabi na minute oyo azana na lié ya repos. Alors bandeko ba makelele keye zongi bino bobi mukila onka ndenge zala toza vraiment la ba émission ebele ko sala lobito tiaki to sala ki émission par rapport à Liwanae. C'était une personne qui était vraiment combattue par rapport au ministère Azaki Nango. C'était une personne qui dévoile, qui démasquait ou encore qui dévoilait sans balobaranini sans ko sala ko lata masque, donc sans ko ndenge tolobara de fona ba code de topo Roger Baka dénonçaka mais azala tellement mayele a repesa bino ben 10 boye ba azolo bananani mais atanga ba kombote surtout ba passer penza ba na kata Congo. Roger Baka atanga ba kombo mingi ya ba passer à Libanda surtout ba américain wana atangaka mais à Congo atanga ba kombote kapona ko éviter ba problème. C'est ça être sage. Malheureusement pour notre pasteur, ce n'était pas le cas. La Bible dit dans le livre des Proverbes, je crois, 24, verset 6, ils sont à Bossanité. Ou encore, chapitre 26, verset, verset combien? 8, verset 4, là, moi, bongo. Mais les deux chapitres là. Et Bible Zolo va faire la guerre avec prudence. Oui, chapitre 26, excusez-moi. Fais la guerre avec prudence. Il faut que ça la très attention. Hier, Abanako dénonçait, il citait les noms. Et c'est vrai, à cause de la moutoma kamboute, bato mentionné to pe ba mambalobe za mambu ya solo, mais malheureusement, kotan aba kombo ya bato écrit ba très sérieux problème, il a été vraiment combattu. Azai pe mutu oso okufanda kufa kale, kande moloto azalaki. Camarade na ye intime, abetelinga lobby, grande dame, année passée d'akumu d'attention qui était na 0. 0. 0. Akenda penza akunde tolobaki no mutu akufi. Docteur Penza a nini tension maître
batie thermomètre batie babiloko batestana bat balobi non aza soute mais azonga na bomoi. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Mais Nzamba a décidé azwa molimo ya mosali na ye. Et Dakumuda a été vraiment combattu. Preuve année 4 jours avant Akufa. Mouto a publié que Dakumuda Kufi ezali Fabregas. Pourquoi il avait fait ça? Pour quel intérêt? Donc Dakumuda c'était une personne qui était combattue na ba o alibana na ba o yakati soi-disant parce qu'il y a ba kati yango ba faux na ba faux généralement et tellement ba neko dénoncer ma amona bango et bazala ipe na sima na e et azumo ba problème ebelé en dépit ya ba maladie. Mais bon, Nzamba Zwaka Lokumo akufi na 56 ans je crois, il était de 68 et atiki moi sinabana. Et ndeko bandeko bozomona abongwana ya solo na solo lina muninga na ye na che wa ngalobi bon ces frères que vous voyez tant azara na mokili na ba siksa sala asimba bambongo bandeko na ye presque nyonso ba na poto ye mutatinda bango batangelinga na bakombo na bango moko azala même azala pe producteur boye bato bayebi etiki mbukusu c'est son demi-frère même imaginez do azala pena motema malamu atina même bande kono babotama mama moko te na poto bino boyebi so na Afrique mingi ezalaka mwana mama na onde yende boyebi ka mama onde ezalaka mais atinda na ba demi frère na ye na ba demi sœur na mikinza mputu asimba ba mbongo tango azora ba contrat na ba bralima et autres tango ba kabona mwasi na liboso mwasi na mibale ayiba même mbongo plus de $100,000 na ba contrat na ya azalaka nango tout ça nde ya kozwa mwasi oyo je crois bazana oyo akufi na maboko na ye asimba mbongo bandeko abongwanaka te po na nzala abongwanaka te po succès silaka abongwanaka parce que nzamba kutanaka na ye ndeko bozomona et il a servi le Seigneur, il a combattu le bon combat et na la bino même témoignage après émission oyo na la bino hommage à Pero Louara qui était son proche après ce témoignage moko émouvant comment est-ce que babana ko solliciter même que mais baninga misusu pe babongona na bango mitema me ba continuer ko ya awa yo bongoli motema koto ozo ya te bon siko o fula mandenge nini tala ndenge komi médiocre ayibisa bango ka lobi non moi je suis vrai ngana o mélanger te neti na bongwani donc ou bien na bongwani te ou bien na bongwani donc c'était vraiment une personne vraie. Alors ba combat na ye lutti na ye ezalaki bandeko makambo ebomisi ezaka oyo bauti koyoka ndenge abandi kodénoncer abandi koloba par rapport ya bafaux oyo basinfiltra na kati ya christianisme bafake na bafake. Alors ekrela epe bakombata ye tina niveau Fabregas akende kopublie ke Dakumuda akufi. Pour quelle raison? Pour nani nasalaki bongo c'est que bon bayebaki ke Dakumuda kokufa. Donc Nzamba Zwaka Lokumo eza pasi mais est-il que o nyonso to sala bandeko to bukaka parce que Nzamba na bomoy et surtout qu'il était serviteur de Dieu. Dieu a décidé azwa molimo na ye mais yo oyo mutozalaki na base to na cause ya malheur na ye ba ke okokutana na Nzambe parce que atiki mwasi atiki bana na ba ozana pasi mwasi wana obanda kolela et Nzambe na likolo eza pe na bato balingaki ye azai pe na bandimi o abandai ko kamba oyo balingaki pe et du coup mutu akufi akei. Et vraiment triste côté mususu pe et na okai mawa na oki pasi bandeko kande baloba bolamo eza mabe. Dakumuda a une grande famille na poto o bandeko ne belé mutasina bango mais ndeko na bango souffrir pendant ta mulai na maladie ata prise en charge ndeko na bango ke zo traitement na poto te yango bomundi ba famille bomona rebomba makambo et ça là nga pas loko yo parce que tant on a landi ba émission na ya suka et comment est-ce qu'il parlait ndenge ba maladie suis ekili belé je me suis dit mais il a quand même une famille surtout ana bandeko na poto mais pourquoi ba kokata ko bengisa ndeko na bango te nde muninga ni wana bandiko betela le grande dame tika et ama mingi eza pasi na ba famille oyo et pourtant de bazana ye mutatina bango na poto abandi tangela ba kombo tala songolo pakala nani misuku bazana ba Canada na ba États-Unis mais bon Nzamba Zwaka Lokumo komi na vie bandeko to eba ko sungwanaka surtout tango ndeko na yo yaya soyi mabe ezali problème te mais bola mo futa Nzamba ozanga te kotika yo il est parti pe à son âme mais awa bandeko en passant nangara na pesa conseil na vie faux ala ekenge et ba congolais baloba ekenge fait l'homme. La Bible dit lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe.
sala très attention. Ko dénoncer eza mabete, mais il faut yeba que chaque révélation est memaka bitumba. Oyebi soki nzamba lakisio mutu songolo azandoki. Pasteur songolo aza magicien. Yebaka ke ndenge omoni amoni yo. Est-ce que boyebaka? Oh nalala nzamba lakisanga pasteur nanyo namoni na maseke namoni azomela makila namoni na mukila. Yebaka ke ndenge omoni wana amoni yo pe. Et du coup ekosisite ba combat. Alors, zala mayele révélation nyonso ezaka ya koloba te. Et ata soki koloba yeba ndenge kolobela yango. Pona nini? Eloko bat babosa na ezake mutu aza na nzoto. Nzambe aza esprit. OK? Nzamba obatelo akobundela yo mais ezana ba makambu mususu yo moko soki sagesse ezate ozoko s'exposer nzimela ngai et ko réduire mikolono na sena moi. Ah oui, molimo no ko bika mais yebara ke tu auras des problèmes avec tout le monde et puis après ça sera compliqué. Et en tout cas, c'était vraiment un homme de Dieu et regret zara ke et na ba émission na ye oyo fallait pas tanga ba kombo ya batu akwa ko pesa ba indice batu ba comprendre na bango batu ba oyeba na bango mais kozwa risque boye en tout cas nzamba akutu malamu batikela ko tindela ye ba mandate c'est que azalaki penza na mandat wana de la part de Dieu. Oui, parce que soki nzamba tindi muto sa likambo nzamba azala toujours wana pona ko défendre et to pe ko protéger. Yambo moni batu musu malgré mambasala malgré mambalo bakanga bangote. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière lui. De yo ko sala erreur te o sala lokola ye. Mama papa baroboma yo na mbeli barobomo na munduki barotielo poisson. Baro éliminer yo ou encore o umelate. O sala 2 jours te babomi yo. Donc pendant qu'il faisait ça, Dieu était avec lui certainement. Mais bon, ba mara mususu ta musu pe nzambe mutatinda ki atanga ba kombo mama nzambe za mystique donc moi to condamné mingi ezate. Mais est-il que ngana ekana te ya baike bozala très prudent na ko dénoncer parce que méchanceté za na mokila batu oyo ya ko sakanate et là moko a mentionné il faut zara muto yebi pour lobeloko wana alobi il faut sala très attention à égarement so komi égaré il faut ngolo nzambe effectivement eloko alobi wana eza bongo mama papa ozo salela nzambe ote omoni eza nango kisite o eza nango juste malembe ezalaka bongo la petite vie à manger c'est ça le diable eza motambo malembe ti eko égaré yo parce que kisi eza ko renoncer tango osimbi kisi o renoncer na bonzambe otiki Yesu otiki olongwe chrétien o changer nzambe donc du coup ne okomi wana o amutu moko en tout cas il faut penza mawanzambe kitela yo repentance sincère auprès d'un homme de Dieu vraiment qui a la grâce et au lega délivrance et eze loko o epesamela mutu nyonso te généralement bato basale la nzambe et après ba se corrompaka à se retrouver à koti molili sur 100% nonanef babi kakate Bible zolo bana hébreu quelque part que mutu o azaki na ténèbres azwingolu akomi éclairé et du coup sora zongi suna molili et sili pona ye lobi ko eza susute sko batu ba interprétaka versa ngo mabe yango bato bele baloba ke non mutu ko perdre salité parce que soko za déjà éclairé moyen o koma susu dans les ténèbres ezate do batu ba interprétaka versa ngo mabe nzonga nde verso ne lobaka tango si o goûter lumière soko lobi o zonga lisusu et sili lobi ko eza sute pona yo do moyen obika susu ezate faut faire très attention boyebi na domaine na kopengwa ya se kopengwa la okoti na loyenge bato ebele komela bango andimeli Yesu a servir nzamba avec ferveur mais un moment abungi muke akomi muto ba chéri akomi muto ba masanga mais après quelques temps ou quelques années aeko se ressaisir azongi na makolo nzambe bato wana soki repentance est sincère na motema na ye nzamba atangela bango mabunga te le Seigneur va lui pardonner et il va lui restaurer. Pourquoi? Ezaïka loyenge na ba ma mususu mais asimbi kisite bomoni différence. Par contre muto ake simba kisi eza fait étranger donc déjà obimisi Yesu na vie na yo otikali donc le diable a récupéré yo et du coup atio na boloko. C'est ça yango bomoni eza maming eza pasi bandeko na biso batangi ba kombo awa na okela bango mawa na okela bango penza mawa makasi parce que bomonde bazana esili
En tout cas, omoni kande moko alobi à moins que nzamba sala ngolu. Et ça va bilo moko ezalaka ba grâce moko ezalaka belete. C'est très rare. C'est très rare. Et sili ba bungi libele ba kokufa. Ba keli felo bolimbisa ngai naza ngate mutu naza na clair ya li felo to na ko conclure pona kokufa ya mutu to lobiko ya mutu même amna zoloba eza biblique. Loba souveraineté nzambe na bonzambe na ye asala autrement. Mais sinon, à la lumière de la parole, c'est ça la vérité. Paix à son âme, Dakumu da Newman, comme on l'a dit, quand on a nommé Newman, comment on appelle Newman? Newman veut dire nouvelle créature. Et ça, en anglais. Quand on a mis Bambara Newman, nzambe na bonzambe na ye, ayeko sala ye pas comme une nouvelle créature. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Et bah, vérité, bah, révélation, bah, mambobele, o ezaki na sima. Malembe. Il était combattu, mais Yamotu Yazaki akufi kati na bonzambe, c'est ça. Alors, bino bozo landa biso kande toloba na bino que Jésus ou rien. Donnez vos vies à Christ et vous ne vous ne perdrez rien du tout. Tu ne perdras rien du tout. Au contraire, au revivre des vies à Kimia. Et c'était ça, les messages que Tozaki n'a pas repassé. Bino, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement sur MDGTV. Mafouta, c'est comment c'est la grande dame. Tout le monde animbala sima de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye. Abane on a bossani. Tozo senga lisungi. Nabatomite mamalamu. Pona orphelinat biso ya sika. Tozo a besoin de partenaire. Chaque mois $10 ou plus. Selon Nengo Sepela, contactez-nous, le Seigneur vous bénira. Et na fait année où to lia kanaba na balabala, quand Nengo bozo fete na bandaku, to balia pe soso, et ko sala esfengo mingi, so yibo sungi pe boko kako assister biso côté wana Dieu vous bénira. Merci et contactez-nous et voilà. Tout le monde a une balasima, des bonnes choses. Commentez, likez, activez la cloche pour ne rien rater, surtout abonnez-vous. Partagez aussi. Bye. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.